je pleurais, et ils ont la passe, comme on a que, bana bazotu na papa na succès nyonso sala, na succès nyonso sala, toujours foutu la caca, toujours foutu la caca. Ça me faisait mal tant on a autant la question on a zoé langa, mais nazo ki bisika nanga. Ah bon? Nazo ki bisika nanga, juste koleka na émission ya Top Congo. Ok. L'air na leki na Top Congo. Na simanango na ndeko moko abenga kinga. Que je remercie beaucoup. Tokene ko solo la na ye na rotana to sololi. Monsieur Didokaz. Monsieur Didokaz. Mais asala nga don ya le pango moko. Ah bon? Donc le toba boye. Ok. Nazana kimia na mutunanga. Je remercie cet homme que je ne connaissais pas, M. Didokaz, que Oyo a tkara kozala na mutu na ngate, tokutana te, mais asalinga don ya lopango na kanisi tosala émission tina suka omona na olela te. Ok. Omona na olela te. Est-ce que omeki kolandela lopango na mikanda, olandeli tina leta déjà. Tout eza na kombo na nga déjà. Mikanda tout, régime des autres, tout eza na kombo na nga déjà. Ah! Donc, ezali grâce au Nazui pour la émission Parcours na Top Congo. Je remercie encore Thierry Kambundi. Je moi sombelinga virement ça mais le pas combien papa virement pas nganazu. Choix na ngamoko ngamo na sali choix ngamo na luki place wana. Ah bon? Na luki place wana. Yé na ba commissionnaire na kolonda ko virement ça mais ka tin nganazu mikanda ici. Franchement en tout cas à trop pegisinga joie wana ma pleur kaka. Joie wana magandambo a pleur kaka o linga te parce que tant au monde que virement ça le ba remettre mikanda en tout cas te pleur faut la kaka. Parce que l'état canissioté un individu simple à canission par là où milobani motonda gera succès ye moko motonda gera succès mais OK tant au motale là pour na succès ba aider on a succès ngo o linga te yango monisco que muso ba non nana 50 ans na obalati na obotate na obalate na obotate mibali baza azal mwata 4 5 de kwa dingo botate 49 ans odingo botate pona nini o naruka mbali anga moko mais ozana bango déjà soki ebele déjà au vide Kinshasa mo ba producteur to vide donc tout vide mais ozo naruka mbali anga nzambe akokom susundumba tango zo botate yo lobi naruka mbali anga moko mais mbula to komela 49 50 51 azuru kaka mbali ya ye moko kaka ménopause c'est comment bien c'est kotaki da kala moi succès er moko iranda mutu folie donc caprice ki mobange e bonga azala na lupango na ye azala na lupango na ye dans yo to lupango bana wala lupango ye caprice lupango du bosso na bana na ye parce que moto na moto aki na plan na donc excusez la télévision moi na tango le teke oyo baki na nganga ya famille bazalaka mosusu mama na ye moko muto atongola ka ye ona succès kanga na kisi na boîte d'albette ngadia de bapakola ngola bakanga singa ba coordonner o bakanga nzoto donc ngana na vivre biloko na ba na moni mosusu na mafuta na bana basi pe mafuta na ye ko simbate mafuta na pakolaka oyo esalaka ke succès ça mafuta moi je vécu cela voilà ngolu nzambe asalanga dans tout cela place na mona que la main de Dieu sur moi nzambe abatelanga a protégeanga na kufate ngaba bo plus de 3 mbas ba wogelanga mama if love is crazy love is funny bana ya
ya France Shalom naza na esengo mingi ya koyebisa bino ete nakozala na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours pona ba délivrance ya bato oyo koleka en privé na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki bato oyo ba blocage babikaki bato ya ba maladie babikaki bato ba sans papier bazui ba papier bino moko botama ba témoignage. Shalom le frère, moi je suis jeune du Congo Brazzaville, je suis venu voir le pasteur Moïse, j'ai entendu parler de lui, j'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade, j'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds, même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts, les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds, je sens la chaleur sur mes pieds et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, la délivrance en privé, nous avons une salle, nous avons un vraiment où la Bible, où tout ça est là. Bega papa ayeb sarabiso tika nyoso na sima chanza meliboso nga na yaki délivrance na yaki na ba marié de nuit na yaki na ba masque vieillesse nzambe asali ya longoli ngango na saki atana musala na ubenga na usala te mais lelo yo bangoma na musala na ko boya me ba obonde langai fona keka musala e abi bale na kina ndeko na kufa kipenza me bana musala mukula ngo ba sambela ki lelo na ulubaleki na ngai azana bomo ya biki alamuki nzambe asali lelo yo na sengo papa Moïse mosali ya nzambe ya solo penanga na moni pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bobenga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba air na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato ma baladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato oyo baza ba blocage bakobika dazo zela bino nyonso tu na moto. J'envoie les feux sur ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen. Je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout Babango avec Yves, Ipan, tous des temps de faux. La Africaine avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo de sa 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Kaya Selema Sassika Bamba, l'artiste de mon pays. Nous sommes awa to console la moins belle par rapport à succès, comment gérer le succès, nous sommes plus de connaissances pays basé là bas succès. Mais à l'époque, il y a beaucoup de gens qui sont différents dans la génération, la nouvelle génération. En fait, nini oyo et c'est pas ça ka na univers na bango oyo te bengi ya théâtre to kosula ngo vraiment lelo motango mamula ito ba pe comment bandaki musala ne ya théâtre lelo akoma moto na kati ya mboka considération za ebele ndenge pe bomonaka bandeko mususu. Merci na Mikaba de la caméra, merci na Poupon du bon Canada mon ami. Et na bosanité plutôt, j'allais dire na bosanité, mon ami que c'est thème le futur na bosani OPT et sans oublier mon vieux à 4 Jean-Robert Kalala les savants de la c'est la force qui a Timothée ma ya maman Nicole maman na parfaite à Paris et maman Mélinda mamoto mais tous peuple là mbete maman ni Kelemba et Billy Vumuka fondation to sunga ba vivre dans orphelin. Hein, mon vieux Thierry capitaine depuis le Canada mon thème ya maman Gina capitaine na kati ya Canada wana et c'est ce plaisir makasi donc voilà tous on a essayé masasi awa cartouche invité révolution comme on a cartouche ya ndenge nini d'abord santé na yo hein santé na yo d'abord santé ça va musala ça va cartouche et ça soki ebimi c'est que na rôle loana funa za la farceur. OK. Cartouche, c'est ça, la farceur. OK. Donc, un escroc.
aventurier. Donc, il y a un bête à combo cartouche. Ok. Et on a un sous-terrain, on est pas savoir un sous-pénate. Quand on est parfois 4x4, il faut la rôle européen ça ou exécuter. Donc, ngana koko forcer na mutute. Bon, so ba tchaki kuna ba tcheno ngana za kabamba. Si on a battu, na joué cartouche. Non, so na pasteur. Et nous na senga moto na bake. Tchangana joué kaka. Non, là, je me limite. Je préfère moto bananga te. Il y a ces tokoma qui rôle boy tokoma robot ça il y a quoi exécuter na y exécuter donc babengi ngai na joie qui na Diana nazalaka colonel Diana Makila Diana nazalaka colonel donc babengi tant babengi ngai mundir babengi ya c'est ya jouer donc naza pour jouer selon au bapesinga. Ah, ça c'est bien. Alors parce que comment tu vois kalanga mona kameninga yilinga pena cartouche kabamba. En tout cas, moi je crois que ngo betali solo peut-être combat les outils à partir de Masasi, batika cartouche na ninga français. C'est français cartouche. C'est que so bien na jouer na comme Masasi c'était na ozana bien. Masasi na zana bien rôle moko normal mwana ya vie balai mondial, mwana vie doudou donc Masasi normal. OK. Mais na aventure yanga moko na kenda na rôle ya cartouche. Ah, ça c'est bien. Alors bando bota la biso bani ba aussi comment ya scellé Masasi sala azala lelo artiste et d'abord quartier nini c'est la coli quartier nini ya scellé à Vandi et aussi ba mi de l'école hein o tangana bango pe lelo baza batu na mboka Congo. Est-ce que tu vois batami balé misato pe bientôt que nous na quartier coli na avenue Vandi. Ah yes, si on attend que tu yarbo na fotanga na komolete na tanga wati o ma kwanda wa o lapide au père. Bon ngana tu évolué na Bolongo 226. OK. Na Lingwala et ben ya RTNC où tozako mona musicien moko ayebana kana lero wana Mavuela Somo. OK. Bazaki na orchestre Yoka Lokole na ba Papa Wemba. Mais il azali ko yepa camarade ne Zorino na 226 on a 224. OK. Donc bokanga parcelle. OK. Sikoyo Mavuela Somo wana bazaka na ba yaki côté la amine mina copine moko ya wana. OK. Siko toyoki na ba vaine côté se mazo beta copine wana. Je trouve matana mir to moi mo se beti ngaye siko to moni viango ake ko se soulager siko to moi mo sanga kima na yi akima to linga kima me azo kima ta avande kaka boli mekangi siko se to se beti mais on a nini moi mo bazo tout time azo kende te avande kaka et par là siko Zorino camarade ya Mavuela Somo OK abenginga c'est sera ke gangela via ke gangela nga atina ke so masanga apenga mbongo wana der wana makuta. OK. En face baza oteka masanga wana masanga di makuta. Mais ngana okima na okenti na kikwit et pas vieux lumingo. Avec kikwit avena munene wa. Na okena. Après Kabinda Bolongo kikwit. Siko na mushi. Vieux lumingo atakoteka na wi makuta. OK. Donc na okima mbango tina ke soma na wi makuta na ziba de makuta nyonso na ozo. Do masanga to za otina na zo ba de makuta na likolo. Ya yika na osoma na 10. Oui. Alors, ce que namoni ce que moi na sur place, nous sommes Mavuela Somo autonaye. Bon, on na voiture ne pas ni. On na voiture, ak na utika ngana ndako mbatanga enga imona moi kima te. Oh bolingo ka. Mais l'air to zongi na ndako ce que to sala li solo ngo to betango, kasi au kende ni grafrabi mobali wana za star za vedette aibani mkili mubimba donc si azo sala zuwa na mwasa na okende te po za na bezo ya vedette wana yezi granga ngabifuna koma vedette ngaya na zui souci wana ngabite ngabifuna koma star na beta pe mwasi ndengwana na muna zo kende te totala zo vanda donc na zo suwe wana OK. Apachawana. Alors, tango baiko inauguré RTNC, la voix de Zaïre. OK. Neko banda émission na la voix de Zaïre qui fait papa, qui fait maman et pas ya Gabi Motindia. Que son âme repose en paix.
à Londres. Tango on a fêté 60 ans, tout ça l'émission na yo, na ba une émission na ngabi. Na magilo kamba. Mutoko mona ya gabi motinga pesa imbote. Ndoko bazo kota corne na morgue. Na Londres bazo kota corne na morgue. Donc que son âme repose en paix. Misala na ye emunsama. Alors nde na banda ke émission pa na ye. C'est facile ko kuta na ye. Zaki facilité, bazaki ba ser ba o cartonné. Donc zaki kaka nakendaki neti bato nyonso ndenge azalaki ye na kati ya RTN biso na libanda napesi kombo akomi kombo na papier nazwaki chance ya kosolola ne bie ntango atuni nani avanda pembeni awo ngabi ngai nde apesa nga liste ya bana nyonso baya kokota vendredi miso ke efe papa kelo nde siko nakomaki en contact na ye nayebaki place azalaki kovanda na funa kota Soni Kafuta na nsima wana de place nasi nakenda mpe kuna donc nde nakomaki en contact na ye donc c'est à partir de l'émission nde toyambaka lokamba ndiaye de fait lokamba ndiaye émission nde na ye obanda théâtre na Qatar braki pa lokamba ndiaye yame pa lokamba moi bakana ya dernière minute salami tokimi lokamba ndiaye na ekota minzoto 81 akoti minzoto wela esali ke fallait voyage à Porto Samana en septembre nego kende pe nzambe atenga pe caché ya bien na kepe poto donc voilà kozonga tozonga après 6 ans plus tard minzoto katani na ekota na groupe Salon. Voilà, mais na minzoto wela bozaki na ba nani mitiba oyo o banda na bango penza o pe ba yebani momi balemisa na biso oyo ayebani na tikali ne présentement za Balosombo. Bon Balosombo zaki suite pa yaki na sima na biso quoi. Aki sima na biso nde azali mais ba mususu peut-être ba bunga ba mususu métier bazo tenter ba changer ba direction mais tozana commandant danga les trop d'assouf tozaki na bango. Tozaki na bango tozalaki na sembari mutu na coupe tozalaki na ba mavie mafura tadi lubelo tozalaki na bango nyonso bisika moko. Mais wana bon si ça non ngo baksa non ça bangadia ya bazaki na groupe nini à l'époque où on a mon ami pistakinga wale ko chapeauter n'habité takinga bangadia à l'époque. Voilà, merci. Tango na 81 nga na koti na janvier na koti na janvier tango to comme le 16 septembre biso to kepoto tango to kepoto bato batikala ki na sima ba méchant wana balongwe na bango de tango balongwe bake ko recruter ngadiadia. Donc yo bana tete boso ngadiadia. Oui. Ah bon c'est bake ko zo ngadiadia bazui mangwau. Babandi kuna bazui na oui na mangwau bazui wango kuna ba non ngadiadia emoko bazui ngadiadia emoko ngadiadia emoko siko basali groupe. Donc tu qui est bien ngadiadia bazui on a des Balosombo ça déjà na yo déjà Balosombo pe na côté bazui ngadiadia basali basalaki groupe minzoto Caneton légèrement. Minzoto Caneton wana taki biso to kepoto na takinga. Basali minzoto Caneton tango biso tozongi et communauté des camps et comité des camps comme Père Bifalo azaki moto qui adorait beaucoup l'argent que moto la yo koya na yo mais l'argent na ye ekota tango to ba mwa lokola ba janvier, mars, avril do succès ezalaki kokita pour un spectacle bato kota pena mingi te lero on a négligé bino tango a négligé biso bon bataki nga babi boto longwa kasi biso bato yaki to longwe. Alors groupe bangadia de oyo bagi na libanda ba négocier bazongi place ngadia de akinde mangwawa ye Balosombo pe aye mangwawa za kolanda noko na esadiko za obeta guitar bass aya pa noko akoteti mona kaka kota wana petit toruka petit moko kota wa
mango pe aye wana ndengi wana mutu muso ndaza ko jouer rôle wana ba suspenda ki ye ale longwa ale mango wa mekipe ba garder ye ale mbalo sombo pe leki nanga za ki pe ko ya kotala kaka spectacle ti jour muso ba luka pe mutu mongo akoti kokota mbalo sombo na développer mke pona mbalo sombo akoma mama mbalo sombo ndenge nini ye mo pesa beta di solonga e biango donc tozaki na Marie Claire qui jouait rôle ya maman et ça là ce que na spectacle boye Marie Claire ayete et pesa biso pasi spectacle aux la te pour Marie Claire ayete mbalo sombo abino po pesa ma puta na la takaka na beta rôle na e ba chef na biso donc kuna petit tika baba donc kabilo ko ganga wana bon vie bo pesa nanu na meka mbalo sombo du maputa papa senga ba maquiller ye quand l'era betiango maramo ba bisi fiona ali alongo ali alongo maramba longo le na groupe malamo kwa meka ko ya susu te sili c'est comme ça mbalo sombo tikala ke na rôle ya maman mbalo sombo donc c'était comme ça oui c'est biso histoire mongo za motu ya awa mais ce moment là tonne comment on a plus ba spectacle qui mingi na studio maman ngebi oyo tonne comment on a trio da soufa tonne comment on a ville biso Dave Mangobo tonne comment on a Yasele Masasi tonne comment on a vie mususu akufa ya azan neveu ya Mangobo Monzali voilà oui tonne comment on a lisusu ville biso lokuli oui voilà zongi sabiso moment wana ozaika na minzoto to ozaki na groupe salongo to ozalaki kaka ndenge babenga bino ba requin peut-être moi cop mongo yaki kaka bobeti moi avant concert moi zaiko beta ndé banda ko sala ba jona tout Mangobo azalaki ko jouer na bato misusu Mangobo na banda ibande pena Mangobo azako jouer na sœur moko ya Bamba azako jouer na sœur Bamba na professeur Longa aza professeur na ina sikoyo do aza Mangobo azako jouer na bango miso aza mo poussé professeur Longa na Bamba bazako jouer en misato et côté tozaki na Lokuli qui jouait avec Monzali Lokuli na Monzali Ngalfar bazalaka à l'époque Ngalfar baiko ya après baiko Ngalfar baonde babandaki avant baiko Ngalfar baiko bimaler balobi homme radio abimi donc bazua interprétation na sima homme radio après Mangobo on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec prof Longo na Bamba qu'on la scène Bamba ni s'est passé on n'a pas compris Mangobo aiko rejoindre Malamoko Monzali na Lokuli na Ngalfar bandi ko jouer sikoyo place basali bana barumbo Dieu bana barumbo c'était comme ça bakomi 4 maman jouer na barumbo bango ça ba spectacle kasi za kanga bonimbo jouer bubengi mutu yaka na kota yaka kota aux UG alors il y avait papa Sango aussi autant na Lemba Sango pe parce que émission là qui Zaïre numéro 1 présenté par Lukunku Samp Zako le chaque samedi donc ce qui yo ozana moi gag na yo oye bisiye ye a programmer tala atali répétition en demi bolé kalo Mango bonde azaki numéro 1 pendant ya ko mener jeu Mango alors ngai le kona naza et pas le Kambadja na Kakatar Black nana côté minzoto te nana Kakatar Black sikoyo comme ngana za ko répétition na RTNC parce qu'on a comment ko kanga be émission nyonso oyo ba ko ya vacances télé vacances ngai fona jouer allez et ko sala que coïncidence que jouer na nga na Zaïre numéro 1 minzoto pe azali batrio da soufa basala ki kombo dia tangolo diata alezema basala ki yango mais ngamu na jouer ki avant bango nga na jouer bango ba moninga sikoyo connaissance côte
alors tango ba trop da sufa banimba yako lukasko yo kambanja ipona a programmer bango baleka na zai numéro 1 bazo mona ngasko na la répétition ke muto ba ko luka aza metteur en scène ngai. C'est comme ça toyeba na kina bango. OK. Et na kina facilité tina ke kota sko minzoto bien que Mr. Onazara na ya chaka blocage makasi zwezo azayo bloqué pour ngana kendo kota te. Zwezo oui. Aza le tilo ya vivant. Aza vivant mais aza suna arte. Asuna kata arte tika na ye. Donc yenda mikote là qui avant. Mais tous les chaque jour na parler. OK. Na beta lisura on ayiba te elo ezawo yele na mutu. Siko pona nga pena kendo kota na minzoto ma olinga te. OK. Na beta contour grand frère Nanga tout Alexis que je salue en passant, mon grand frère Aïb Singabi, Kosaye, aye bate ke yo okende kosala demande kuna. Le cas mutumoko yo iba ina ye, o touché ye a branché yo, o mona ba chef wana sans que ya yeba. Na ina luka Jean Paul Léon. Jean Paul Léon azayi présentateur kuna, de toya na gina ye, dina kende na yebi senga bitala mista na zana ye, azo ngana ya kototela Zela azesika na ndako na ye akekuna atali akuti takinga na grand précoce papa mukande wa favori wana ba solo na sima aye ava kende asala ngelo mo ya bosa na kate aina lubango lubango Thomson wana ya boy na mi se zotala ebiki ayibsi madame salida ye na kwanga pesa peti na madia Thomson na boye pina mi se fungwama bakalinga ye mubimba wana batikelinga na pilipili témoin batelanga na dumara munene wana do ti yake otala batakinga ngana tikero beta dumara wana na beta mo propre simba tesi na yoki bien do ti azozonga na bonne nouvelle abi kende na sima otuna mutu te na porte balinga baye ba oyoluka nini yo keneka na sima okutata kinga na grand pécoce yebisaka grand pécoce wana yolo bana kaka vie na yeso boluka ba acteur ozwanga ici na kenda bongo na koti ya que soit liboso mais soza muluba que soit liboso découragement soza muluba mamota kinga masa peto aye ayima bangambo ezoleka awa te peto ya toana biso ba acteur bon n'est-ce pas kana ikaka bon ya lobby 8h ça so 8h30 beti yo communautaire ko ya souté là kana ikaka c'était 8h merci nabimi nazonge de ce jampo merci vie abilobi OK lobby zala wana 7h30 yo zala 7h30 on mutuna été ba kana ikaka ngana ikaka avant 7h30 déjà ba doyen ba 8h30 9h mais ngana ikina avant l'air na zongi ndako na kuti kamanga nga saye pour de tous les jours na zanaye asi aye balami ba di to damena epé na beti pe li solo te na beti le grand frère bi ko beta li solo te la surprise est un bon coup de fouet qu'on aurait donné aux imbéciles donc mieux voir puta na no mbala moko kuna isili ay batene ngo côté OK allez lobi na tongo nga wana na miko ya ke pana bangoti na tongo tongo nga na mikomi mo taliboso ya yokuta nga pe wana il faut zela na solo na ba chef avant yanga bi yom to yina ngai yawa o solo ba chef la o solo na sans na tindi ota no me muni nde oyeboye ba yo benga na ngai muni ba chef ba betera ba yo betera ya yo nini nanga yo kutinga tika so ba beta ngai ba kutinga yo za problème ne nzala calme yo ina ngate yo linga na yana ngaite c'est quoi OK c'est calme bon o komina italiote tika ko tunanga makam yo talaka ande to kendele kabisi bien ba chef baye présentation bo petro comme na groupe faut répéter na bango danse ici to bandi danse répétition quand to 15h30 ici to zonginda ye à quel chebango ye chebiso mala mo 17h parce que chebiso nde muteke za mon na papa muteke na pamba do to il promet à la na même muteke kaka voilà kubula ne muteke fort badive
donc to kubuli nengwana ko seka ti ba 20h 21 zo chez bango beloko azoyela nga ka azoyela pour muteke kaka donc lobi sur tout temps répétition démarrage déplace na kutana na kanaya makamba kanai kanai bandakala pona neba ko bina danse kaneton la salimoye oh nande difficulté qu'on a ko kate pas wana na ko kamote pas wana ko master wa yo bandaki avant bina nango bien lakisanga sia des places na kutani nango lisusu donc kanai ya kanai ninga zo compliqué zo beta ba beto yo pa nda bina pe fort hein ah ça bina fort mais doit complicanga complication na et continue même toke beta so toke spectacle boye omona ke bato bazwa ko chaka kayembongo biso ba chapsote ba chaka yi so bosi si pe amasa rigula oh yo bina no danser te siko faute nanga yo bina danser na autre rien ok autre rien l'équipe na mwana puis et continue à paix to umela on est ensemble umela beaucoup susu zwe outi nzonzinge pa mususu bobiso bina cabaret de courant zakite moi to jouer zakite ya outi nzonzinge na kifunda mbongo ayikuta ke moi to sala spectacle opérette zate minzo tati alobi boza la wana ngabi biso photo zonga to ina shaba kasavo na te biso photo zonga ba rumbonga na sembadi kula biso ka transport to kenya yasika na misunga eyaka toujours na ba solution toye pona ko sunga bino yo muto za na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto ovandi na Amérique ovandi na Afrique diaspora esika nyonso zali na Europe toye na solution benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo benga bango ba consulter yo kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo par exemple toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te toza na ba antibiotique toza na ngo besoin na banzoto benga médecin na biso en ligne soko za na ba maladie oyo etungisaka des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba GP ba solution nango te a na misunga tozo libino solution obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi tokotindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe tokotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Louis Manyongo Mbwangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za laki te ba na ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai parce na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu et ça m'a dit que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo ki misunga docteur en ligne réellement zo ki numéro na bengengo na zo ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na kolanda et puis tant après ba tininga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba seka kinga ba oyo akufa mingi ba ko tiki akufi déjà tout que ngolela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga moko te et sengeli na yeso pe bino yango po bola na pensela na ngai faire la maman nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kananga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti baye kopesa nga bakisi bakomi bakisi baye bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo kosomona maladi no bazozela ngo solution te biso mosusu baafricain bamaladi na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraiter na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etali sante na yo contacte misunga docteur en ligne nde ozwi solution moto transport ate besoin de bière d'accord na ozwa bière on sera changer ba tchangala les cartons de bière te botika tala na on peut se monter so ba bière na on peut se monter tika 12 bières va na kazi ona 12 bières va na kazi Mr. Abi na ngam na on peut se bon pesa nga 12 bouchons
ya masanga wana prémisse 12 bouchons yango oyo ekoki 12 alifinika sikoyo afinika ari moto moto azwa bière so ozwa bière te kee na yo tobeta makolo donc kasavubu na shaba kuna kotaba yaka tozonga ti barumbu makolo tozonga na biso makolo esili donc voilà c'est comme ça ndamba bakanayi oyo topasa mais toloba se que à l'époque azalaki mpe na succès mo ebele koleka bino aki na succès makasi il s'est fait namona une fois eloko moko ya ndenge wana ke akutana Mobutu deux fois Mobutu ayo tinda baya kozwa etina ndaku bakee na ye ti na résidence na yake nosekisa biloko moko ya ndenge wana seka azalaki na succès koleka bino à l'époque toloba aki na succès mais tokutana na Mobutu biso nyonso tokutana na Mobutu ok yokutana na Mobutu combien de fois 3 fois 3 fois tokutana na Mobutu 3 fois ah bon pas kutana na Mobutu donc abetaka na orchestre hors phase ok basoda bainvitaka ye akende kuna akenda kuna bon asala spectacle interprété voix ya Mobutu abeta esili eleka nango bafuta ye caché orchestre mobimba lero na 25 misaire bapesi donc c'était comme ça c'est l'ami oyo nga nazwaki yaka tosala théâtre nga munazwaka ye yaka tosala théâtre yaka tosala nga munazwa ye tie pa lokambandi ya tosala théâtre nga munazwaka ye mais akutanaki na bakanayi mingi chez ye kutani na kanayi penda bon c'est la vie il aimait eleka nango nde na tuni raconte na le fait Mobutu siko moyen na beta lisolo neza te po na ndenge akendaka nayebi te bandaka ndenge na ndenge ekenda c'est pas tenabi na part na yo bokutani part na biso tokutani na Mobutu yaki minzoto aobeta na pona Mobutu président de la République parce que le wana bazalaki bureau ya président disons culture chargé culturel oyo ezali en kati ya présidence nayebi ke omoni théâtre kosekisa bato ebanda na bible biso te banda na biso te biso banda na bible omoni Salomon non pas Salomon Samson ntango babomaka ye miso donc bazalaki roi avandi na bakonzi baobimisa ye donc aza kotitibe akende boye bango bazosimba bacolone wana baoseka donc akomaki kosekisa bango bazoseka ye homme fort akomi zobazoba babeti libako akwei akebo akwei lere moko baosalisa jeya basimbe babole bambata omoni koseka donc na bible bato baza koseka de tante wana yango wana chef de l'état président de la République Mobutu Sese Seko azalaki so atravaille ti po ase détendre un peu alors bureau nezali koluka groupe oyo nini ekotya président à l'aise baza kobenga meme zaiko ekobeta mpe anniversaire président mona babengi zaiko alors baza kobenga biso sikomona minzoto tokei tosekisa président parceque ntango président azoseka na kati ya salle azoseka parce que azalaki so aseki maa miso ezobima aseki maa miso ezobima mona seti azobima na libanda seti eyali mona on peut diminuer comédie. Eza na bouton ya diminuer ou bien eza nini? Hotel ka mo konza le bien. Biso to jouer auto répéter ki yango tozo jouer ka ande to mais yazo babo diminuer bo diminuer faut on le bloc mususu. Mais to nga to chanini. Ye ba mo na présence au seka trop ma mi zo bima to diminuer bavelisenge na nde bazalaka ne asekaka pena mwa mingi te mena bino soki azomona oseka ya kopekisa biso sikoyo biso tojoue tina suka mona président aseki convenablement donc tozali kolongole bastress makambo azalaki nango na mutu tolongole bastress eloko wana omoni musée ayaki nango mpe musée mpe ayaki kolongola ye bastress mais en tout cas Kabila le fils eloko wana ekota ye te eloko wana etikali kosimba ye te ekota ye te ye ana ndenge na asali makambo na ye donc
Voilà, un président, motonioso, donc, aza obligé, il faut avoir un mot détente. À la détente, c'est qui s'accaille, c'est la moi bien pour nous, et on a stress. Et donc, la moi, ma maladie, monsieur, n'y a kota, ma souci, et donc, voilà. Il y a un salon au besoin, occasion, groupe salon, a besoin d'opportunité, groupe salon, a gagné, Guadolite. Ok. Groupe salon, a gagné, Guadolite, place à c'est qui s'acca, mon bout à bâti, benga sans souci. Sans souci, ayake, avec un groupe, tu t'es ça là, tu as un avion après. On a dit, mon avion après, ok, solo là. Président Kordaka, tous les bandas qu'on a na système Mobutu. Na système Mobutu. Banda ko ebunga fwa, ebunga fwa. Et ça ma kolo madusu, banda ko ngekenda. Mais il paraît que bonne kozunga na ba valise ba mala mongo Mobutu. Te valise pendate. Il y a que okozonga consistant, ngali sozonga 5000 les alliés sont consistants. On a moins 5000. Mais le problème est qu'il y a des bandas. Ok. Ce que bien, vous avez dit que 5000 besoin à l'époque, vous avez le logo. Non. Vous avez dit non. Non, et là, on a dit qu'il y a un bon mingi, tu vois qu'il y a qui quand tu es à bus, à pied à bus, tu es à bus, wana, de tu vois là bon amitié, mais les gens wana tu sali loba. Manga ko ozwa descendre ngaka ya kiyanda sans les loboza la parole à relobate petit pamba banyatio descend ici on descend au sol nini. Donc voilà, donc je rends ça moto en bref, je peux dire que moto azako gérer vie nae ceux qui moto gérer succès nae a million à gauche to droite c'est ça. Mais une question, ils ont un commentaire dans une émission comme ça, le Kaki, na top Congo, FM. Il y a cela, là, récompense des athées, l'État congolais, jusqu'à présent, au perdant le point, on a eu le bon belé na top média. Je ne sais pas moi, na top Congo plutôt, c'est la carrière, il y a sali. Lelo ata etendi mo ezati na bakonza moko ekutana bango ba haute autorité ekutana bango ata mo etendi moko boyete peut-être l'été canicieux depuis que regarde émission wana ou soit aussi ba médaille kaka tout monde na été on a combien de médailles déjà de bronze et ça les nini c'est toi bati po na mona ki maman na biso pe po maman na biso nani bipendu aleka laksa ba médaille na ye et bien tout le monde a pe solution moko teli comme ba médaille wana mais ba reconnaître ka ba o baza ba chancelier les jours où ba kufaka nde ba konza moko ba ka kotika moi gerbe de fleurs ba honoraka matanga wana siko yoza ka chancelier to zalaka na ba médaille de bronze ka kozwa et aussi par rapport à Paxel. Est-ce que récompense wana et comme là yo Yves voyez bien bien que ba médaille okoza nangwa ebandia watina suka okotelemisa ndaku mulai ozuba médaille nyonso temisiri na suka mais tango okufa bawacha ba médaille na cercueil non auquel ndingo yela kibulumbu otona sege donc koza médaille ce n'est pas ça vraiment oyo ya mutu ezali ozala na bisika ko cha mutu lala parce que tout le monde passe c'est que tant artiste akufaka ba omoluka ba olele wapi ba olela yi wapi ba passe ba olele wapi ba olela wapi on a combien de requis omoni bandeko mingi ba travailler o ba na souci ya mituka eza erreur ya munene ya kozala na souci ya mutu mais mieux kozala na souci ya epai yo ko cha mutu tango kufi ba bike matanga eza na lupangu tel bokende pa masasi te masasi lupangu ne kaseza wana ta bana ni bazana ba miradi fontarela bazana bokende bokuta mwase ya katia za wana la na lupangu na ye mais pas ezali siko so lupangu zate ozo futela na pale moko ya mbodi o lupangu boza 10-15 portes ba locataire na olinga te yo mema matanga place wana omoni ya wana souci na biso ba artiste c'est mieux
ezala conscientiser na lopango ekozala mwa malamu ata 1 mètre carré mais ezala ya yo. Je pleurais ezala kozala pasi komona que bana bazotuna papa na succès nyonso sala tozofutila kaka. Ça me faisait mal tant on a autant la question na ezoyelanga mais nazwaki bisika nanga. Ah bon? Nazwaki bisika nanga juste koleka na émission ya Top Congo. Ok. L'air naleki na Top Congo. Na sima nango na ndeko moko abengaki nga que je remercie beaucoup monsieur Claude Miji oyo abengaki nga tokendeki kosolola na ye na Rotana tosololi et ndeko wana abengaki me moto abengi eza moto mosusu apresente nga susu epai ya moto mosusu oyo abengaki nga numéro 1 abaki ifo namona Masasi. Monsieur Didokaz nde asalaki nga don ya lopango moko awa kaka na Kifunga. Ah bon? Donc nde toloba boye ok naza na kimia na mutu na nga. Je remercie cet homme que je ne connaissais pas, monsieur Didokaz, que oyo atikala kozala na mutu na nga te tokutana te mais asali nga don ya lopango na Kifunga awa. Donc voilà, juste natinela sokaka awa toke le 3e parcelle. Kifunga veni kaka olandi awa troisième parcelle. Donc donc voilà, c'est koyo na kanisi tosala émission tina suka omona na olela te. Ok. Omona na olela te na oloba na mutu te lisusu boni balemela biso bamte. Et si on a vu déjà bongo pour nanga, je m'arrête là. Je dis Dieu merci. Quelle surprise, quelle surprise. Et puis, est-ce que au Mexique, Holandela, le pan on a Mikanda, Holandeli, Holandeli, déjà. Tout est dans combo nanga déjà. Mikanda tout, régie des autres, tout est dans combo nanga déjà. Ah. Donc, grâce au Nazui, on a émission parcours na Top Congo. Je remercie encore Thierry Kambundi. On remercie Makas aussi. C'est Yenda Sagina le na top Batubayoki et Nazui récompense nanga. Moi je pensais que le Mokonda Mboka ni de salio geste wana ya kosomela lupango topé ba ministre ba autorité ya mboka et les messiazana ni na mboka. Azana ka mutu simple mutu kaka boyo. So ale ki ape oyo pété, ale ti pe ketch pe atamla inde oyo pété. Mais batu ya bonne foi. Comment on a le papa? Didokaz. Papa Didokaz. Batu ya bonne foi, ya bonne. Bazana bango. Mais batu balinga te. Bazana bango mais aboyi na ye, abusa nete, baboyi na bango. Problème de to kufa yangwana oyo ke mutu olia sala bolamu abone ko sala bolamu. Asebreka yake nene asala copie ya kuboma batu ko botola ba diamant voilà donc asombelio to il y a yemo abika zwa. Yemo asombeli nga virement ça mais le pas combien papa virement pas nganazu. Ah. Zama pambola et quoi était ngo baksa? Kukum sentambe ka. Point te choix wana zala ailleurs qui na makala soit que lukanope ko tu mususu to yo mo sala yaka choix na ngamo ko ngamo na sali choix ngamo na luki pe place wana. Ah bon? Na luki place wana. Yé na ba commissionnaire na kolonda ko virement sala me ka tin ngana zumi kanda isili. Donc et ça non ndengeni ni tango histoire au moins pe ba bingo na Rotana bo vandi bo solola. Tant to solola ezali ti pe théâtre kaka. Ok. Neti ka théâtre to solo la bina yo nina pesa yo siko pona kolela na yo na somba matériel osala ba filmer ozombongo osala tourna ngabe te osala tournage na c'est la salle ya trop. Je préfère nalo olongolanga souci moko etumisaka nga le 26 le 27 le 5 abi souci nini ngabe ko futela fin du mois ko futa c'est ça il aurait ça la passe makasi ya mwana abaki non
siko moni ni ngabi en tout cas je l'angata 1 mètre carré sombelanga izala yanga moko na kombo nanga et uzala malamu mingi au lieu de na opia mbongo na somba matériel to pia na sala film te je préfère 1 mètre ya biaba arkendo ka place obeteli mama kati na luki na beteli mama kati netika théâtre pe ga même c'est l'aventure te netije même tant que pas commissionnaire pe waza ça c'est mayo luka lupango on aventure pe kaka parce que na quartier social là déjà batonga ko pamba na bana veni bi babia via vida vio kana makala na comédien musuba botonga kome gotongo tome zabar bi oke musika te kaka pai batongele wana place ba fingele wana yo kangi awa e komisiko ya yo ici ma soleil changer ozaki na joie plaire tonini on a un jour wana c'est joie wana franchement en tout cas à trop pegisinga joie wana ma plaire kaka joie wana magandambo a plaire kaka o lingo linga te parce que tant au monde virement ça va remettre mikanda en tout cas te plaire faut la kaka. Est-ce qu'il y a des preuves convaincantes à Maramozolo Bayasele parce que biso télé tu as moi ba preuve convaincante et ko suma pe ba ne wata la biso mo bina ya sele likambo comme les solo bandeko na biso ebele ba simplement ba mo ebele tu bi que comme pe papa na biso le fait wendo na dernière minute musée asalaye makambo yo à mon vie. N'habiter c'est vraiment preuve convaincante au pena tout le monde peut moi livre mo boye ta photo exacte surtout si c'est monsieur na la cassette surtout si c'est on a l'action mon amour to ko insérer dans la katia ko za vale ko mala parce que l'état canicioté un individu simple à canicien par là au milobani tout ce que tu fais bon pour l'état ko kanisa yo lelo okufi babomi opelo OK tout ce que Dieu fait est bon nzamba alingi ebimela pa moto mosusu oyo tokanaka te parce que bao nyonso tokani saki na mitu na biso epesi zéro osani donc na gérer succès nanga nti nzambe apusi nga vers la fin nazo eloko naza kolela ya motuya yango wana ezaki bana na ngai lelo bakotikala bien fongola portail kanga nani azobeta wana dina nazodiraje donc na mwindo na linge pela wete longo la chango awa ibana kopela awa omosa la bongo sino na ba locataire pe o benga na pe siko lingo tonga pe ndako no ba locataire otongi ndako na yo petit ba locataire so ngoza yo moko posa mo parce que pe une grande parcelle za yo moko tuka nzamba pambola amen nzamba pambola ben lelo tokoloba o gérer succès na ondenge nini parce que à l'époque de Biya Silema Sassi ozaka na eloko moko o batu batika na ngoti lelo na ba gag na yo to benga ngo bongo ezaki direct ya ndendendendende olia fufa mwana bloko wana tout ba succès yo sala ebeli na mboko yo Congo et apporter le côté mais lelo mutu musu asungi apesi yo oyo apesi parce que à reconnaître musala yo sala to lo bazaki fan na yo to ayoki ka kolela no kaka na télévision ayi bona ya kosunga non il faut azala na il faut azala belema akosala ngo bisailaka te parce que eloko alobaki na kaka na retenaka yo ntango ozalaka héritier ya ebale mondial osalaka héritier ya ebale mondial na pièce qu'est-ce qui se passe place na retenaka yo yango wana c'est ce qu'il m'avait dit donc retena eloko moko etikala na mutu na ye libela après yo ta l'émission allez ntango yoyoka émission voilà à réagir ko gérer succès kokoma nango na temps boye ndeko nanga c'est pas facile parce que na nyonso wana yebake seulement miel kaka te il y a aussi des épines banzube pesa na kati banzube na ba gilette pesa na kati succès ngana ba c'est un sac o barbe chali boko o benda bomengo
donc mbongo pesa na kati ya na ya bibende na ya kala na ya sika do tango tche oko tombe na gilet tozoki po bimisi liboko pe muso ezali ozoki mais okangi ndambo mbongo obimisi na makila na ndambo mbongo donc le succès c'est comme ça muso ezali akota kanga mbongo abimisi mbongo muso tango ya tchebo na mnoko ya nyoka c'est pas kanya kati liboko succès c'est comme ça donc si la personne ne sait pas gérer son succès il y a comme boulot parce que mon père succès c'est Dieu. Amen. Ça c'est vrai. Il faut consulter Nzambende appelle ça succès et Nzambende azali roulage. Il y a succès. Tant au succès, il s'engage et si là à Tiemondelo à Kati succès non koto skobaleka. Nzambende asala kango mais au moins na moto mosusu ke succès tant ngo sila nga nebi ke succès na ngesila. OK. Nga na yebi. Ojalza baninga te. Non, c'est le temps. Nga na saki temps. Le temps nga na saki succès wana ya ki temps oyo zaki soko leki na balabala ona kartu bana balandinga. Ouah, moto to lukaka. Yeyo, masasi. Et donc l'air ba olandanga, ukenjili balandi yo. Ipa grand sœur balandi yo. Donc quand on o tambola bongo ba succès wana zaki na temps wana. OK. Mais succès wana siko yo esili. Mais na regarder que gérer succès na ngali nazala na dialogue ya bien na baleki nyonso bazwa na sima. Nazala na dialogue ya bien na ba vieux oyo bango pe basila pe ni ba likolo nanga. OK. Donc basila ko le gano osila. Basila ya osila na ba bola chimite. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi. Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa. Na Goma, Kola Pesaki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année, Tozana Ophelina, Jésus est mon papa, na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants, n'engue bozomona na bilili. Et bazo benga biso les sous baba kisabana, tozo ebate toa juste na ndaku ya 5 chambres, tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisiga Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, ndé na zo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu na ju capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est Donc babola chimite nenga sima donc mutu na se ba kota terrasse ba bunga pendant na terrain. Maintenant ça a toujours en bon état na bango parce que tu n'auras toujours on ne sait jamais. Donc pour gérer succès nanga, je n'ai pas voulu que na minimiser mutu moko boy. Nga ko pesa nga mwana ebine ko jouer te o pieka ravie o mbala liboso a jouer na yo. Na ko orienter ka petit do ba boy awa chaboy. Ceux qui t'ont joué ba katinga be couper te o lobi mabe awa lo ba boy na orienter parce qu'on ne sait pas a rozala lobi ndenge nini. C'est comme ça nga na gérer succès nanga. Nani baleki nanga tout na za na bango bien. Omoni lelo Miriel Kimpaka la ko benga ya sele ça là nga image moko mais nani bo jouer na vie de loin. Pas de problème. Les autres kanga ko benga masasi benga ngai nani ilombe bo sangana na masumu bo betla nga bor moko mais bo za Marie-Hélène pas de problème.
Donc, tu vois, donc, pour Nanga, na considère que motonyon soit bien ça, montrer dans la art. Pas de problème, donc, tout jouer na hier. Donc, et na boinde mutu, oyo, arubenga ngana, pendant que ngana o gérer succès nanga, oyo, arubenga ngana, yakanan kotoyo, mama wana za danser, mama wana akusukula yo, te wana sa, je n'ai pas voulu. Et comme là, bongo, et comme commissionnaire wana baya na menazong sa bango yozwa nan yozwa te ozolinga kanga nazwa de yozwa okotata ndako nganga te magridi mosimba te seli na carrière yo sali pendant to ba 40 ans lelo déjà to ba 45 ans 45 ans voilà Jésus-Christ Nazareth azanzambe ata mutu moko te lititi moko te leka ata ya orchestre ata ya groupe bon au moins na minzoto bato bamela diamba fort so bato baobeta diamba fort bobiere kotambola ndeni bon chimbo ekotambola ndeni mais nazala na bango to voyager na bango to lai na bango to lamuki et puis singama te to pezalaki parce que moto na moto aki na plan na donc excusez la télévision moi na tango le teke oyo baki na nganga ya famille baki na nganga ya famille bazalaka mosusu mama na ye moko muto atongolaka ye on a succès donc bazalaki mais on est ensemble mosusu ngati na poto na kanga na kisi na boîte d'albette ngadia de bapakola ngola bakanga singa bakordone o bakanga nzoto donc ngana na vivre biloko na bato na moni mosusu na mafuta na bana basi pe mafuta na ye ko simba te mafuta na pakolaka oyo esalaka ke succès ça mafuta moi je vécu cela mais dans un bango kaka to la place moko na place moko et mutu na mutu a vivre ndene mais voilà ngolu nzambe asalanga dans tout cela place na mona que la main de Dieu sur moi nzambe abatelanga a protégeanga na kufate baba gelo be maladie te ezwanga babwaka maladie mais ezwanga te ngaba boa plus de 3 mbasi babwakelanga mais ezwanga te donc natali parcours nanga ndenge na gérer succès nanga nazwi kisite nazwi lokote nzamba abatenga malo o nyoso na lo bana bazwa kiswana bango tuba libanda ebele bakufa nakoba noke soki na tango 80% bakufa 80% bakufa donc au 20% etikali ya likolona bazali ba akozona ar kutu te donc ça commande banda si ale kaki déjà za vers maloko vers maloko là za tana pomba tete mais vers maloko da ça le kaki mais nini pressé ou bien kolinga ko sunga nzambe ya nzambe osa bien tinga funa la kisaye na kinda mwa liboso pona koma na succès on vite fait Yves ce qui a du succès et là quand liboso au monde a somme dans du succès elle n'a pas conseillé souté elle n'a pas conseillé tétité c'est combien tétité c'est combien moi je veux kaka moi je veux donc on peut pas ordre ndinga lingeli moko utomona mais ce qui est tambozuye a consulté bato ah voilà mais or que tant que c'est qui a été présent dans la temps non présent non dozomona ki mutu evimbaka okay alors tant mutu evimbi or nzambe so le bidesko que na kati awa to suksa o to yobi na jamais oh nzamba le bisimite faut kanga makasa le ko kanga wani faut que ne bord moko po et renforcer protéger renforcer ce que succès continue yango ka chauffer petit na yo petit no moko boti petit bien aller zwa kaka okipete ale mama na bino ale zwa kaka mama na bino zwa mama na bino ba motinda kotinda mutu okende linga mama na yo okende obana na ndenge na mama aboti yo parce que olingi succès lekate olingi cartonné yango moni ali mosusu sikoyo ekopesa siko bon il faut osente petit wana mais mwana wana aleka na ye osente petit wana mpe mwana aleka akomi kosala yango ya ebele na mbala moko biloko wana mingi toyebi eza pisi na musique na théâtre mpe ekomi na baniveau yo ti succès. Quand on parle de succès,
motonda gera succès ye moko moto gera succès mais ok tant va motalela opona succès ba aider yo na succès ngo o lingate yango monisco ke muswa non nana 50 ans na obalati na obotate na obalate na obotate mi bali baza azal mwata 4 5 tona ser moko tu ye kutu abi mi bali onana bango nebi kutu bango ti nebi su nombre te mais quand na téléphone ne ba ke o ya bengi s'il soit abengi kana chérie donc voilà à partir ya téléphone mais abi so batanda mia funa kima do funa kima parce que c'est grave mais ali ko botate de quoi dingo botate 49 ans au dingo botate pona nini on na ko mbali anga moko mais ozana bango déjà so ebele déjà au vide Kinshasa mo ba producteur to vide donc tout vide mais ozo na ko mbali anga nzambe ako comme so sundumba là ce n'est pas bien alors, donc tant ozo botate yo lobi na ko mbali anga moko mais mbula to comme 49 50 51 azolu kaka mbali ya ye moko kaka ménopause c'est comment bien c'est kotaki da kala mon succès er moko iranda mutu folie mais or na kacha succès faut ça la part des choses aussi ko eba que so succès o ndena okenango tant on a mesuré déjà au mesure moko na yo boake na sima parce que Yves ata obokoli mwana ndeko non ndenge nini jour ezali azo baise ngai na pas maman jour ezali ipsa yo ça c'est bon donc caprice ki mobange et bonga azala na lupango na ye azala na lupango na ye dans yo tu lupango na ye voilà le lupango ye caprice lupango du bosso na bana na ye na ba koko donc caprice parce que on dit caprice ya mobange o Yves moko mobange komi kwa kende na sima diare bilambe bébé mais so bozo futela ok bo beti ba mabaku mais soki eza na lupango na yo moko diare bébé si bilamba koko toi aussi mais lupango na yo moyeba benga na yo ezate za lupango na donc caprice mobange ezate lupango na yo donc caprice mobange bonganga na bisika na ye moko ok vous voyez zala pe na bana no moko ko yayo azaka yayo yande ko aza yande ko atolobi na adopter ata wa adopter mais aza yande ko na yo kaka za yo te ko jour mzo mona ka tata na ye kozwaye wani kozate dina ozwaye tata na zui donc nde ba kongo ba kiaku kiangani donc alors succès iranda bato ya folie moko boye où les gens oublient facilement que non pour ça succès ko iko kende mais na otikala ndenge ni do funa zala na bato ba liana bato ok sérieusement funa bato ok mais namona souvent succès ya bandeko basi na bandeko mibali c'est comme si ezalaka penza mwa ndenge moko te parce que omona ndeko mobali akokozala succès ebele mais aosala makambo na ye avec orientation calmement abali aboti titi asombi mpe mais abasi ezalaka mwa pasi même so totali na musique mwa ndeko mosusu ya mwasi musicienne chanteuse mais alingi kobota te atokende plus na succès kaka succès en succès ake nango bongo ti ayo sutuka ménopause et créer problème tant tout c'est pas na ye moko lobi akomo loba mais et quelques-unes aussi tout le monde a rappelé a aussi la succès mais azobo tapé bana na ye lokola maman na joli kalunga hein azali na kati ya musala na ye mais azobo takabana na ye azobo takabana na ye na biloko wana nyonso la moto esali nini siko esalaka bandeko basi tout le monde a rompé même pas na biso pe ba journaliste la plupart ba journalistes au bazo démérer toujours musala oyo bazo ni robota te bazaka wana émission aga zazunga sima a jezo kende tant les Français disent, comme les Français disent, l'âge avance, la mort approche. Donc, n'habitez, succès nous arabo qui c'est ni à bon point. Pourquoi parce que ceux qui ont succès na domaine nous surtout média bazara plus mama libala mamona ngoka kaboye mama bana mamona ngoka kaboye mais mibali basala kabongo. Voilà.
Ils ont rappelé ce nini c'est bon Yves ngana na ngapi na tunu nan soki mutazana basi 5 OK to 10 ana bango 10 adu bango yasika peka yasika ba proposer lobio bala aondim il faut y bango na bien il faut y bien yango wana siko eloko zo sala biso yango wana OK na succès ça biso ndenge wana le temps ozana momi awa momi moko ozi ya bien e musu ye wana kuna mama nango mayebo penda mayanga donc les bazo bala no kwa bi yaka luka film moko to bala semaine prochaine on crisela na tozel sakabanoko yango wana il faut tozela so moni mutu azoboya nanu magamu ya teba aza kosala nanu kaleki fiko fiololo donc ayebi nanu te akwela wapi ngana obeti lo solo moko ya j'avais un ami frère à moi tozao vanda côté moboye namoni momi ya leta oui momi ya leta Mosandumba yo kuchandumba kasi Mosandumba ndi yona ya leta ngona nyolo yo bagisi ndumba iko mabenga na yaka mwasi ya leta bon mwasi ya leta lo batutu bazui OK nazo on a ki batutu bazui donc on peut ça te ko parce que on a ba ami neti ngana zui yo po zui ayebi le pe yo mika peto mika bazui azui pe yeka mbongo na yo ka mbongo no kado yeba na ndenge wana parce tomba ke ndeko na nga wana asenta momi wana ya leta le bite zemi na yo ya sia akimi ndako akimi me bato baye batuna bikaka ya ye pourquoi na tanga ya bizoba no batutuba okolikanga akima sikoyo nzambe pe azongisaka moto ebiki babota mwana 5 sur 5 photocopie papa 5 sur 5 ndeko wana baboti mwana 5 sur 5 OK omoni donc mutu atarika mwana ba papa boniko yo penda yo te yo asala kana ine za ye kaka vous voyez alors siko donc c'est difficile nini basali la trop et puis yo pe batongo pe basali trop yo ya kopona ke ngande foza muteme OK mun fotala muteme fo kanga mato il faut kanga miso faut kanga miso moni donc succès et ça la batu ndenge wana mais alors les hommes bazo comprendre moi que non parfois na otambola na succès mais na bota na mère moko 1 na bota na mère 2 na bota na mère mobala o raisonner mais la femme a olingana nous d'abord asilisa elengi aya ko encaisser donc c'est là donc c'est que mitou et ça la madame ça fait très mal parce qu'à venir à l'Obézali notre robota donc voilà c'est un peu ça ben avant que tout côté na sujet monsieur président pour modèle pour na biso tout donc na o etalimo muke univers na bino tout monde ba kata ekotimo ebele est-ce que tout ba à l'époque aussi ba kata zalaki ndeko moko alingaka tele masa c'était kaka po au salamo likammo na film moko lobama likammo ba sepela te est-ce qu'à l'époque makamba pa bongo zalaki parce que lele komi na système mutu ona o ba yokana raté ennemi ya kingandi c'est le pour faut comme ennemi na to lobana no biloko wana est-ce qu'à l'époque pe bakanai wana zalaki mamande wana zalaki ya kobebisana bino na bino ya koboka na maladie ya ba poison ya ba mbasu tout ça tout ezaki pe à l'époque bakanai ezalaki mais ça dépend oyebi nga na vana chez ndeko moko oui ndeko moko na vana tant oza na période ya vache maigre ovani nanu chez ndeko moko bobina vana mais ndeko wana aza kobimisa ngai
presque chaque jour na 1h 2h du matin abi bimana bima na libanda ngana mère to solo nanu azawa yana ba mumi ayana ba mumi na ndako na ba ine ba mumi ba ine déjà mona ye mumi na ndako ngana bimi na lamuki na kiva na balabala ya koti na mumi na ye ba silisi réunion ti 3h ngana ye kota na palais na lali na sali yango à maintes reprises asana malebele ozo comprendre donc kovanda pa moto ezali lokola prison moko boye mwa moke mwa moke kaka prison ozomona mais sikoyo eloko aza kosala mais azwi mpe eza mabe mais aosala ngo kaka na nko parce que eza ndako na ye ozo comprendre je supportais parce que ngai naki na besoin nazwa ndako ya kofutela epa na nga moko ti nazwaka mpe ndako ya kofutela mpe nakenda esila ozomona. Je ne les condamne pas, ou je ne les condamnais pas, mais allez kaka kana yazo salanga, batubala vrai pongi à 1h du matin. Bala muso bimana libana na ngana kota mera e obimi. Ozo comprendre. Mais on veut madame te ba lokota kaka ozara ngane. Omoni hein. Ngana koloba ba kana mususu oyo ngana koloba na sera minzoto wana yo ko linga momite ya pasi nande ba chef nde fo ba linga ba momi me yo ko linga momite na kata group e banda kala ata ya yo ko yana ye te ko yana ye te so ina ibwa na group yo tika oh lo se mo banda be mo kala makambe banda kala okay ngana mona moto aye na momi na ye na kati ya minzoto ya minzoto na arata voyage nande a voyage teko kasi ye ayaki na momi alakisi bato ke bolingo makasi ye alingi avoyage na bolingo ane bakata ye pena kowanga pena yo tikala bamemi momi na voyage momi na voyage sikoyo bazwi ye ndenge nini chef bon fo bakabola bachambre bon bachambre ekoki te chef asasemblant ba chambre ekoki te bon bamsusu balwa na réception yo na ye bozwa bokota chambre bokanga porte po bolongwa mbala moko bolongwa yo bolongwa atari mibali batikali mingi te mwasa tikali abe yo kota na chambre innan yo kota longola sak naluka mutusu na sangsila yo ko akoti yo pe kota kuna ye pa kote kuna bon yo mibali balongo tiare vile bo koko fungula bo funa lala no po ngana je place kolala te nie sikoyo chef ndaloba chef mutalobe oboya nini mwasa oboya nini mwasa oboya te mais ils ont péché souvent ma biloko wana kasi za nkote ils a mutazana na moment de faiblesse tout ba parce que tout ba pesa viol aussi parce qu'ils ont complexe d'infériorité ça la ramène sur base ya ngoni ba sedaka bongo be yoso silasiko na kino ebike madame akoya bazo so akumi ya chef madame aleki oboy madame alekinga aleki yoko aleki bo même bagage yo kasa ko yamba yo me aleki madame alibaso akumi ya chef tomoni bakanai ngamoni bakanai ngape na mbongo na salaire na ngamoko pona toucher salaire na ngabani ba okota baoza salaire ya liboso baoza ngape na kota yo vanda wana atikilo nanu ya mama na yo moko nanu yo mtu sala bien osiko atikilo ya mama na sala nini ngo kaka ya mama na yo yo mtu sala bien siko na telemi siko mo na bibo peut-être a telemi singa pona mutu so ndi azokota okay ngabe chef na ya nazo mo ya mama na yo deuxième yo ko zolar ngona tezela ngamna ozula yo abo chef atemi aki azimbongo aina ngo petit fo kokemba ko ya petit karabo ete petit fo kokemba ya mère no yo kia ya mère na très bien ma
Bon, ouais, faut qu'il au chef homme la bière. Ok, au chef homme la bière, hein. Allez, faut au Kemba. Moi, je l'anda Kemba. Abang le souci, ya maman na yo, on au revoir. Ya maman. Ya zo de la dame. Donc, bakana, itozi bakana. Mais ce que autant yokota na il va nzonzing, bakana yeyate. Et mon a dit non, nzonzing ezali nini? Nzonzing ezali moto na moto a présenté de quoi il est capable. Mais na producteur moko pe agoya pe bon masasi oyo bien ka tourner nga mais famo na pe ba non nzonzing tu es capable ya kozonga na yo ko longa na yo nzonzing na kozonga na ngati na ina monika oh awa na moni clair te bon na zo na jouer na ngata pour comme tout na zo na nga nzonzing yali bazo responsable wa ya à défendre et puis azongi na ye. OK. Nzonzing kanai na nzonzing pona ni non kanai nzonzing za ba bengi yo niti ba bengi nga na ok jouer lundi. Na ok jouer lundi. So na komika na monika ka eta ya batuza bien te to esprit simbité. Alors je souhaite. Ya c'est te na je souhaite na mon esprit na simbité. Batu ya nini ya bazama be ya na longo na simbité. Alors tu as plus une histoire. Bakana za na ba groupe nde. OK. Na ba groupe président te ngana président. Wana nde yo faut de la pré-répétition hein. Dans ma photo solo là, auto jouer bien te pendant mais to solo là. Ah wana ya ba seli. À côté na boîte. OK. À côté na boîte wana faut longo lango. Do ba il faut être président. Ngana président. Ngana ce que ça la monter hein. Ngana so ba bien nga yuma, c'est parce que pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Naza mutu nzamba salanga na kwa mawatro. Noka mawa trop na mutu noka mawa donc yango ko sala ba kana iwana parce que na mona ka retour nango ka bien te oui que yo président soki na kata groupe ba fi baza par exemple 12 obimi na 10 oui que yo mto mazoba un jour mazoba respect za soute respect longwe yango na bi so to ndima respect longwa nango me yo silisi na yo respect longwa nango mais nga na préférana garder dignité nanga ke nakota na zigzag ko okuma moko bengi yakana non yana ngati président alimi na ngai moi je n'aimerais pas ça ma bon pour nanga donc voilà j'étais président aussi mais na moni makambo salama voilà
Mais quand même, passe pas au nom de Dieu, ok, hein? Là, il y a un membre, ah, il va conduire ce dossier. Voyager, en tout cas, ambassade, en tout cas, dans le Baka, que Dieu le bénisse. En tout cas, à Syrie, à Salim Salanaya, en tout cas, Tondi, voyage à Poto, au bateau bazoa, au Mitika Bangumoko. Basi balega toujours rebelle, mais en tout cas, type on a sepelé. A sepelé, bateau, on a na TV, mais bateau landaye, en tout cas, a beaucoup de types, a beaucoup de chance na zone passeport na ngava na milongo laki na ngava mais ba legi no msupe ba okende belé awa donc on dirait fongo men susu ba groupe ba vie de loin ba mobiki ici ba la die sobe ba baxi susu quelques-uns ba to kenda awa je crois bien mois de juin ba rejouer na miki la poto et ça le nza omoni quand même ya bango et zokenda bien et zokenda voilà. J'ai été toujours la personne wazane sengo soki baleki nanga bazui so baleki nanga bazui kopa ndengo na okende ngana oka toujours bien ngana monaka mabete na koki komona mabete parce que bango baz turba ndeni Nzambe apesi vie de loin Nzambe alebi Masasi yo kete yo vanda ngana vandi yo ke Angola donc vidéo à kepoto ngana ki Angola c'est Dieu qui fait le planning te Masasi yo kete vanda wana vanda ali bokola bana allez ye na pesi boy ye na pesi me na bomi oyo akufi oyo azindi na mai mi Masasi otikale uzomona teke ngana Angolu donc na déplacé te mais na kufité nazana ngolo nzambe donc tout ce que Dieu fait est bon dans bakaka donc oyo nzambe apesi wana baka Dieu merci azui ezata na ye azui tant ya na ye a succès parce que kozwa succès ezaka libaku mosusu azwa libaku ya malamu ya alamuki akuta na succès ezana mosusu abundani ti po aya ozwa succès ezana mosusu banda bundanaki atikali kozwa tina siksango te akatani pe sili avandi na ye nien vous voyez donc tout ce que Dieu fait est bon donc pour nanga normalement félicitations ndenge bazui likambona ko voyager félicitations ba défendre donc nde bazana ba bongisa terre ba jour nga Masasi na koma na récupérer o yanga kaka bango ozo yanga te mais ngana ozo yanga na o Nzambe. Voilà, ça, je suis dans la joie. Merci. Vous avez la joie. Comme citer pendant l'émission de Bissot, ben tu as plus na histoire na yo, mais koko ta na yo na groupe Salon. N'habite Salon au combo, il y a quartier Salon et autant na groupe Salon baby non de vous avez combo Salon boy na ngona groupe Salon. Salongo ezalaka Mobutu ndalobaki tout ça la salon elle chaque samedi nettoyage ya ndako ya lopango ya balabala ya ville nettoyage salubrité ya mwana mutapianga kombo salongo. OK. Alors tango lemba pe salami Mobutu apesi quartier salongo. Alors sitenge sana pa tango bali pe groupe salongo ezaki na azalaki kosala na be émission mosusu liboso ezaki be émission nde asali théâtre de chez nous et que il fallait zo combo babana pièce à liboso ezalaki ya kosala salongo salubrité kosala salubrité pièce ya liboso esalamaka yango wana chitenge sala pa zoki ya groupe salongo. OK, c'est comme ça Mobutu mutu apesa combo wana pour na minzoto tu ke na groupe salongo ezalaki ndenge nini est-ce que c'est facile ezalaki déjà salongo dans groupe salongo ebamba na nginase pardon minzoto ebamba na nginase minzoto ekoyaki ba refulaki mondele minzoto ba piller ba instrument totikalaki vide alors kokota na salongo ngana kota ki salongo simple te il fallait na passer na prière pendant ngana na sala na prière pendant pour que Nzambe na kokene na kobanda c'était mardi le 9 juin
Non. 87. Mardi le 9 juin. Bien que, avant que Minzoto n'a pas salon, on a 80. On a 80. Nde na kimaka pour un voyage à Poto. Ok. Bon, bah, Keyo, Tigali aussi. Tant on a un salon, Minzoto a préparé voyage à Poto. Na kimi salon, on a salon à 2 mois. Na kimi na kei na nga Minzoto. Ozongi na ke Poto. Ok. Tant Minzoto est koufi, na ego zonga siko na groupe salon aussi. Voilà, c'était comme ça. La facilité. Tant on a zonga, en tout cas, tu t'es sana. Les ramoni ngabi abi. Minzoto na Minzoto ngabi ba Minzoto ba pied d'instrument, ba refoulé per bifalo. Ah bon, au bandi lelo. A comment note kaka lelo. Il me connaissait déjà. Voilà, ça c'est bien. Donc, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois bien que comme il a souka émission la biso, ben ton petit kayak c'est les ça c'est pas boyé, mais ton petit kayak a moi deux questions mon et puis na souka niveau de téléphone mon mot deux trois personnes. Alors, tout ni mutuna oyo. Groupe salon. Ndenge bozaki na bolingo na bino nyonso ndenge bozalaki wana. Que ce soit ba maman bino pe ba papa koto ya komona ngwa là ya mort ya mama bolingo tomonaki ya na Léontine Maman Bonheur na Maman Bonheur et aussi na Maman Mabele bazaki wana tomoni bino bana mibali bokei tina ko salela bango matembele ko tout apondu ya sele côté boyekuna moi fufu ezola mama bolier ensemble bozongi biso na ba souvenir oyo bozalaki nango na le passé na ebité na groupe salon nde bozalaka wana nani pena ndai ko chapeauter na bino nyonso de succès en succès partout bato ba ko tia pena musapi en tout cas oyo ala champion en tout cas Yves en tout cas leader na salon leader pena groupe salon leader abima moko te te kuna yaki pena embouteillage avant yaki leader yaki embouteillage groupe ba leader OK parce que bon elombe ya prenga te di parti ya prenga OK mindondo ya prenga mais l'air va rejoindre nga et sengo pe yaki après oui maman sengo bon déjà ba mère nanu d'abord soto bimi ngana na ba mère wana soto sisi répète soto bimono to kene ko fana na matonge momuke to kene bango okuta mutu nyonso ana ba fan mususu oyo jouaki boy oyo jouaki oyo ya lo baka boy donc ça dire que embouteillage yaki embouteillage donc leader aka mokote na groupe salon yaki biso nyonso donc même temps ba elombe ba ye ba esengoli parti ba ye. Donc on sentir que ba koti na kati ya étouffement ba koti na étouffement ya koti na étouffement les bimisi mutu ko to yepe leader bala ba changer bino pe j'ai botai na ngoli boso j'ai ko changer tant ba lomé ba koti ba li parti la jeunesse ezaki ngamu na kange la jeunesse ngamu na kange la jeunesse parce que là ba vie ba le mondial ba ki sauter ba vie dudu ba za sauter donc ngamu na kange non, vieux de Azaki nani nyoka mufrumungutu. OK. Yebaka ite, ba vieux mabaku. Yebaka ite. Aïe 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 aïe. Basi trop ba kingo mwambe. Kingo mwambe bima mwasi. Mwana mwasi muto akufa liboso na groupe salon yewana. Donc, alors tango équipe à liboso o bazalaka te ngana ekota pe la jeunesse na memi pe style nanga. Donc yangwana to cartonnaki ngai elombe lipati esengo mindondo donc la jeunesse on to kangaki salon molai paye donc on que toi qui biso nyonso ba leader donc zaki teke moko cartonné et puis to tambola na autostop c'est-à-dire autostop zaki bobimi maboko pamba na makolo bwana l'arte et bokika na arrêt bocha bitu nyonso bomuna kama tika biso on etelemi bokia toke na tokote masole banina chauffeur na kati awa merci merci ta mususu alibato bobutu bayaki soko biminde ngwana boza 100 oyo simba 100 boza 100 boza 50 donc tona maboko pamba toza na maboko pamba tozo banda mais kozonga OK dans ce milieu de votre traîner
Bobebi ça peut jeunesse lelo na matolo. Non, biso tango toko. Ils ont déjà matolo bon au sala wana. Biso yaki aide kaka, aide à senga. Biso yaki aide Iva. Il va bien ko. Biso yaki aide. Aider biso. Muzaza ko aider biso. La jeunesse a bebisi l'air ba memi ye na ndenga auto stop abimisi revolver, to abimisi tungle a tuba chauffeur. On a comme criminel jeunesse na bebisi. Biso to bebisa kité. Biso yaki auto stop yaki ko fuma biso parce que bazo pensa biso bon avant okita. Ah bon continue bon bon to na pousse mususu mona fana mususu te to na pousse bino net ke bino ka buka to kebo tomati na yeti to ko tambula na ye a se pepe to tambula na ye pe bazo pambola basta non ça bazo pambola biso ndenge wana do to bimi maboko pamba to bimi kao mais to zonga OK c'était le succès groupe Salongo parce que tozaki na zuwa te entre nous entre nous toaki na zuwa te na ba likambo bien ke ngana za kota na chambre ya mama Bele na kota na chambre na ye mabo mengo donc ngana kota na ba chambre na baunga na za kota mais ba obanga te ke masasa ko tchakisi masasa ko ba obanga te donc et puis toaki ngana o jouer te na épisode wana to na titre wana mais na Olanda ilombe lobi pour lui dire que di place na répétition baka boy lobango boye et puis quand on a devenu à lobango na baxele idée finga yeboy na baxele idée ye pa bombiang na zeli pe de tournage wana mona jouer pe ata na kenanga mais diamo tikali a fingi pe ka ndena lobi wana sokola ye lokola bo swana lobab na PC da lobiango ka ndenga na PC c'est ça la force ya groupe Salongo. Voilà. Merci beaucoup. C'est les massages de Gominasuka. Donc, la télé, c'est le temps. Donc, nous sommes et surtout, OP, commis, si à Koyoka, histoire de télévision, c'est plaisir. Parce qu'à l'époque où les lagas, les sous-soupés, le pas mon nom, ndeko moko ya famille, à Tekati, mais les noms d'ambassade qui est Ezongi. Soit on a Yves, oui, kosana kokufa so kusani kokufa nde o comprendre que ya bato na mukile muto malamu azate oyebi romo extrême ko na ko ya muke kaka oyebi que avant de voyager il fallait qu'on récupère garantie na ndako na ofutela na roba ke garantie wana ba pesa tejina migadi tejina flako batikadi ba nanga na tikadi mibali ba pesa bango weke garantie de bunga ba pesa bana te bunga to sana biso émission amaze bela oloba ko sana ko kufa kaka o comprendre na famille bana balinga kote yango wana tout sera émission OK voilà les gens remercier ba fan wana ndena baki par rapport à oyo perdaki ba ibaka voilà donc beauté na 2-3 personnes aussi numéro de téléphone il peut les appeler na bando bota la biso ba ko benga ko encourager puis mutusu ba ko ba ya sele na moni personne wana il faut tout ça la ngota niveau moko la contribution nga pe ko sala na tchata mo batol ngana ko tchata mo bakaro nani yo pesa numéro pour sona bande ko bota la biso voilà merci Yves et surtout maman biso nani o bonga mingi baba ko tu vivre sans ba mingi sans dala na tete mo bele plus 243 89 74 80 143 plus 243 89 74 80 143 un numéro nangai Maman Esther Kabibi en tout cas Boza Ebele Chantal Kitou Boza Ebele nakotanga bino nyonso te Dodi Eradi Maman Blaisette Kanga Maman Bijou Kazadi Maman Alice Yabanga Boza Ebele tellement Boza Ebele bolimbisa mwana tanga ya jite Nzambe apambuli tozubisika tokolela la société parce que Dieu a fait quand Dieu fait
toujours tout la reconnaissant Nathan Sengo de vous dire les lots ya Banabino merci na onyo so busala nyonso oyo basala ba prière ponanga nyonso o bazaki mirière kimpakala binonso bazako kusambela go sambela ponanga que masasi oyo akufa boete. Je vous dis merci. Merci Nzambe ayoki prière na bino. Nazui bisika. On a kocha mutu lelo. On a olala à l'aise. Na miradi fontarela yakati to olala à l'aise lelo. To remercier papa Claude Miji, papa Didokaz, to pesa bango merci. Na basali. Bino nyonso merci. Top Congo. Oh, Thierry Kambundi, merci. Binonoso. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, obenga, namona mabete, obengi kaka kona, toba sa brique moko, to changer toilette, to changer douche. Non, écoutez la kaka bienvenue. Non, boya teme. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, grand merci. Donc, nous sommes là pour nous. Merci.